Shalom, shalom, libota na nzambe, ezali ngai wa bino ndeko, Didier, to papa Didier pour les autres. Lelo na ye to solola lisolo etali libondeli, to la prière, to ko solola yango penza na molai na yango, me na yambola nyonso tika to zongisa nyonso epai na nzambe na nzela na libondeli. Alléluia, to bondeli. Kolo mokeli na likolo pe na nse oyo tobengi Elohim, nzambe na biso zwa lokumu papa, lokumu ezonga epai na yo, nzambe na lola, nzambe ya papa Kimbangu, nzambe ya bakoko na biso, mosusu azali te kolo oyo asalaka lokola yo. Oza komonisa matango nyonso na bomoi na biso, yango tozongisi nyonso lisusu epai na yo. Tika te nkolo bolingo na yo umela kati na biso. Maloba oyo che na nzela na nga mombo na yo papa, ezala ngai te kasi yo nde papa osila koyeba kosala nyonso. Utilize ngai lokola simple instrument ya pamba nzambe, canal oyo maloba na yo kokoma epai ya bana na yo. Maloba oyo pe ekuta ndeko oyo azana kimia te pesa ye kimia. Ndeko oyo nzambe pai désordre esila kozwama papa, ordre esila kozwama. Ndeko oyo papa connaissance ezalaki te tika te ya solo connaissance ezwama na nzela na kati na maloba oyo kobima na mokona lelo. Yawe na ngai nyonso na pesi mpai na yo. Na telemede esprit nyonso ya interférence, esprit nyonso ya influence nzambe oyo kosala te ya solo maloba oyo ekende manzela na mabe. Na telemede yango na kombo na Yesu Masia. Papa, esprit nyonso ya distraction, na bebisi yango na kombo na Yesu Masia. Kimia na yo nzambe, ezala na nga, ezala pe na bandeko, oyo, bako landa ngai na tango oyo, pe epai maloba ikokoma, nzambe yo osila komona ndeko moko na ba difficulté, na ba situation critique, papa loboko na yo lobaka ezala mokuse te pona kosunga, eleka na kosunga ndeko moko na tango oyo, pote yo zali nzambe. Merci papa. Na kombo na bino basato ya bule, papa mwana pe mosungi molimo santo. Bien-aimé na bandaki koloba te, losambo ezali eloko moko kitoko na bomo ya chrétien nyonso. Moto asambelaka te, aza moto yo azangi connaissance oyo esengeli bien-aimé. Puisque na nzela ya prière okoyeba kozwa ebele. Yango bayotalisa biso babi na Osée 3:6 bien-aimé, babi botala nzambe eza kokufa mpona nini connaissance eza te. Ndeko oyo soko oza na connaissance okoyeba ke losambo eza malamu ngai oyo na ndimeli Yesu Masia lokola mokonzi pe mobikisi. Yango lelo ngai bien-aimé na ye pote tosolola likambo etali prière. Prière eza nini? Bien-aimé, prière ezali communication ya yo na nzambe na yo. Yo na mokeli na yo bien-aimé. Yo na kolo Yesu Masia. Ezali un moyen oyo esalaka ke toyeba oyo nini ezali vie na biso bien-aimé. Sans prière yo ko vivre ndenge nini. Ozalaka muta mikakatano, ozalaka muta ba difficulté moko ya somo bien-aimé. To sengemi tozwa ba difficulté mais na nzela na prière, na nzela losambo tozali koba kobuka makambo ebele bien-aimé. Place mataka eza kokitaka kitaka. C'est comme ça. Ti mokolo Christ akozonga bien-aimé wana nde makambo ko change. Mais pour l'instant il faut to kimaka pe kaka na nzela prière. Alléluia. Nakanisa bien-aimé oza koyoka maloba oyo Molimo Santo atie na bibebu na ngai mombo na ye. Yango bien-aimé na ye koloba na yo boye. Yo ndeko oyo olingaka kobondela te. Yebaka te chaque fois banozala mikakatano o banda kolela mutu akopesa solution azate. Okene peut-être soki epai ya nani apesi mais solution ezala solution eutaka na nzela na yo. Soko otie mabondeli bien-aimé ozala formé bakotali solo leni kobondela soto ke na video oyo mama Adeline asala na Deni télévision batali solo lenge nini ya solo tokobondela nzela na psaume. Et puis na video mosusu ezali awotali susu batango nini esengeli toyeba kobondela pote ya solo toyeba kozala makasi na bitumba oyo toza nango. Bien-aimé, puisque toza na bitumba na yebi sozo oyeba yango te. Mais eza bitumba kolongwa na kan o wana ndenge oyo ndimela Yesu Masia lokola mokonzi pe mobikisi. Bien-aimé, yeba ke bitumba pe banda na vie na yo. Mais bitumba ngo eza léger. Pourquoi? Parce que kole Yesu asa sukoli yo na makila na ye. Donc oza mutu moko oza ko baigner na makila ya Yesu Masia. Oko baigner na makila ni po nini?
oza kati na prière, oza tango nyo se protéger, et puis eloko moko amabe koyela yo te. Mais il faut ozala nde na nzela na osambo. Yango na kotalisa yo bien aimé prière soki eza nini. Na epesi yo déjà likambo ya liboso kolakisa ke ezali conversation entre yo na mokeli na yo. Sikoyo na deuxième position balobi ezali non seulement kaka conversation ya simple, mais conversation moko ya bozindo ke Nzambe aza susu camarade te, mais akomi lokola papa na yo bien aimé. Papa oyo aza kosala ya minene kati na bomoi na yo. Oyebi tango ya Moïse, soki totali na nombre, mokanda ya nombre bien aimé 7:89, balobi Moïse abanda kokende na tente ya assignation. Tente d'assignation wana ezalaki esika oyo tente, donc tente ezali place babongisi le roi banda kotambola bayaki ba peuple nomade. Donc bana Israël banda kotambola po tango babimi baokende ti na terre promise. Alors na kotambola na bango wana esengeliki babongisaka esika ya kobondela, babongisa place Nzambe ayaka kolobela mokonzi na bango Moïse, puisque Nzambe akolobela kaka Moïse. Alors place yango baobenga yango tente ya assignation. Donc tente oyo ezalaki sacré, mutu mosusu akokota te, kaka Moïse ayaki na place Moïse akokota mpona bakutana na Nzambe basolola. Bien aimé, lelo oyo tozwi ngolu na parti ya liwa ya Nkolo Yesu Masiya, ntango agangaki na ekulusu mbala moko ntango apesa ye molimo, rideau ya temple bien aimé eyaki kopanzana en deux. Ezotalisa biso spirituellement ke tokomi na accès bien aimé na kati na makambo eyaki accès pa na biso te, mais biso tozwi accès yango. Donc Jésus aye kopesa biso accès na nyonso. Alobi nyonso epesameli bino. Yango mpe profitaka nango bien aimé. Ntango ozoprofite nango te, akwa bon kobengama chrétien ntango ozokende obondelaka na yo te. Yango na kotalisa yo ndeko eza bien mpona yo, mpona libota na yo, yo ozala moto ya mabondeli. Donc prière eza communication yo na Nzambe. Oyo solola na Nzambe non pas ndenge ezalaki Moïse te. Yo okomi sikoyo komona Nzambe mpenza lokola mutu bozosolola face à face. Oui, Moïse mpe asololaki na Nzambe face à face. Tomoni yango na Exode 33 na verset nango 11. Moïse, oui, abandaki kosolola na ye mpe face à face na Nzambe tango aza kotalisa biso akomona Nzambe akomisa lokola mpe ami na ye. Aloba na Moïse, Moïse mpe aloko discuter, mais makambo ozoloba nga nakoka nanga te, tala bana na ndenge bazotambola, Nzambe aloba te okoka, fosala makasi okoka kaka. Donc pour dire que ezalaki conversation moko kitoko. Moïse ntango azokita balobi na ntango ake na mosi na ye, ntango bapesaki le 10 commandements, ntango akitaki babi azongela lokola so endeni. Donc omoni kokuta na Nzambe eza makambo ebele bien aimé, puissance moko ezala nango chaque fois oza kobondela bien aimé, eza biloko moko foto ntango tozotanga Bible to comprendre. Talaka ndenge Moïse abandaki kozala na Nzambe. Sikoyo yo bien aimé eza non pas comme Moïse, mais ekomi encore plus koleka. Koleka dans ce sens nini puisque Nkolo Yesu Masiya asa préparé biso. Alabi ke bana wana baza ya yo papa, tala bango, mona bango lokola omonaka ngai. Toza ba petit Dieu. Banzambe ya mike. Donc tant que lo balika mozo ko kisama mais nyonso ezokende na nzela na prière bien aimé. Faut toza na conversation wana nzamba no peso ba directive que sala boy mingi na nzela lo sambo. Alors ba no pe na ba songe na ba vision mais o eza plus eza na prière bien aimé. Tikotak okoti pam pe nzamba pese yano. Ce que je vous mets là, ils ont formé autour de Kenango, naba jeûne et prière. Ou en tout cas, on se matin, on peut cet exemple alléluia. Il y a un homme bien aimé, ils ont privilège au biso tout que ça lango, privilège à côtoyer mon konzi na biso. Ils ont makasi. Tous à la batua, tous à la goïgoïté bien aimé. Et puis ça met les biso, tous ça les lango. Pour tout le monde a le beaucoup dans Zambie. Alors prier, ils allaient ezali kosadresse na Nzambe. Moto aza kosadresse na Nzambe aza koprier. Ofukami, okoti na chambre na yo, Matthieu 6:6, okoti na chambre, oyo s'adresse na Nzambe.
ozoloba na ye nzambe tala situation na ngai tala problème na ngai ta makambo naza na ngai oyo ezokoderange bomoi na ngai nzambe akoyoka yo bien aimé mpe akopesa badirective esengeli mpo te ya solo ozala molongi. Na Daniel 6:11 tomoni Daniel akobondela bato bayini na ye baye kokanga ye baye kosurprendre naloba na ndenge azobonda mpo nini bayi mposa balongola Daniel pembeni ya Nabucodonosor mokonzi oyo azalaki ya Babylone. Badekritaki nini moko pendant 30 jours mutu moko taka kobondela. Mais Daniel abaki non ngai na ko vivre sans kobondela. Donc andime kutu wa désobéir kutu mokonzi wana Nabucodonosor puisque otala nzambe aza likolo na nyonso bien-aimé. Abitete ngai fona bondela. Bondeli s'adresser par nzambe nzambe abandaki kopesa ye basociété toyebi lisolo ya Daniel bien-aimé botala histoire ya Daniel boyebi ndenge makambo elaki epai ya Daniel. Awa na boko kotaka na bozindo lisusu mpona koloba makambo oyo elekaki par après mais toyebi ke akendaki na libulu ya bakosi batielaki balion mais nzambe abaki na kosunga eki préoccupation monene mpe pa ya mokonzi na Nabucodonosor puisque andoko olinga ye mingi puisque ye nde moto andokopesa barévélation basolution na basonge oyo abandaki kozwa Daniel abandaki kopesa ye basolution yango azalaki trop préoccupé na likambo yango ntango bango basongisongi bien aimé basongisongi na yo wana bene basongisongi na yo osalaka wana keba na kisongisongi eza malamu te nzambe alingi yango te mpo bato wana bayaki basongeur baye kofunda Daniel epai ya mokonzi ntango bafundi Daniel mais lokola mokonzi yango ya Daniel azali kaka likolo nzambe ya kosunga yango yo bien aimé kebaka me barelation na osili kozala na yango bato oyo baza pembeni na yo yo omona bango lokola bato na yo faut faire attention kosala confiance makasi te koyeba kopesa bato na accès na makambo na yo mingi te bien aimé faut ozala mayele mpo kaka bango wana nde bakoyeba kotrahir yo ndenge bato bakendaki kotrahir Daniel bien aimé. Mais Daniel na nzela ya mabondeli ayaki na kolonga na boko kota mingi kuna naye kotala sikoyo ke moto akosadresse na nzambe azali mpe kobondela ndenge Daniel asalaki babi andoko prier 3 fois na mokolo alléluia yo bongo yo prière combien de fois ozomona donc eza na baniveau ya prière bien aimé eza na baniveau ya baprière oyo mpe tokoki kosala mais wana eza mpona biso lela eza mpenza ka elelo te nazotalisa yo kaka ndeko oyo eloko nini tobengi prière eza na bafacette nini donc koprie ezali nalobi kosadresse epai na nzambe koprie mpe ezali koinvoke nzambe koinvoke Yesu Masiya na Jean 14:14 kolo Yesu Masiya alobi bobelela ngai soki bobeleli kombo na ngai ebe ngai nakopesa bino oyo bozala yango mposa bien-aimé yango wana oyo ezali facette mosusu ya koprie prier ntango tozoprie c'est-à-dire que kolo Yesu Masiya azoyoka biso ndenge alobi na Jean 14:14 akopesa biso oyo tozala yango mposa alleluya. Koprie pe eza kosupplier pe bien-aimé moto oyo aza kosupplier donc na kati na prière na biso ekoma na moment moko te oza kosupplier niti kolela mpenza oza soit kolela biso koinsister kolemba te bien-aimé ezala molende na kati na mabondeli kolemba te na prière ya 2 fois na ozwa solution te non bien-aimé continue kobondela zala lokola mama na Samuel Ana alelelaki nzambe na ye apesaki tante abanokende chaque fois na temple mpona kobondela yo temple na yo eza yo kati na bomoi na yo bien-aimé kota na chambre ndenge Matthieu 6:6 elobi kota na chambre vanda ezala place ya kimia banda kobondela okomona nzambe akotia loboko ofukami obandi kobondela nzambe na nzambe akotia loboko bien-aimé akosala ya minene abiba oyo babelelaka ngai nayokaka mpe napesaka eyano alleluya yango nakopesa susu exemple moko lisusu ya kitoko oyo ya Jérémie 33:3 bien-aimé Jérémie 33:3 nakanza na solo nango déjà na bamotivation mais awa ndenge na kometaki puisque oyo nabandelaki video oyo donc ezali eloko so ya motuya tosolola na sur Jérémie 33:3 nzambe alobi bo invoke ngai alleluya nzambe alobi bo evoke ngai boinvoke ngai na kotalisa bino makambo ya minene
Donc, pratiquement, passage oyo, ils ont okende na deuxième position dans le but quoi invoqué. Aussi plié dans ozonga sima, puisque la bossa qui oyo, ils sont très important pour nous souligner. Zambé le bien aimé, invoque-moi. Invocation biso to kosala et pas dans Zambé. Eza na nzela na mabondeli. Tant to beleli Nzambe bien aimé, Nzambe abi na ko répondre bino. Tant yo bien aimé ozo ko bondela, o invoquer Nzambe, Nzambe akopesa yo eyano. Et ceux qui wana karaté, alobi na biso nako pesa yo makambo minene. Makambo ya minene yo nde kozwa yango bien aimé. Makambo ya minene Nzambe akoyeba kotalisa yo. Spirituellement parlant to makambo minene zandeni. C'est-à-dire que yo moto za kobondela Nzambe akobanda kotalisa makambo oyo par exemple ba songe oyo sengeli kosala ba révélation Nzambe akoyeba kotalisa yo kitala likambo ekoya likambo boye bien aimé. Okozala mosakoli ya Nzambe bano kotalisa libota na Nzambe makambo ezali eloko ya kitoko. Non seulement wana mais ake susu mosika bien aimé alobi na kotalisa yo susu ba soge caché makambo oyo ebombama bien aimé yo kozala na courant nango makambo ebombama ezani makambo par exemple oyo na niveau na yo ya spiritualité na yo oyo yebite c'est nzama no machayo malembe likambo yo yebite abalekisyon ezala kwa bana ye na classe bano bazana 6e primaire bien aimé bazana makambo ekoki te na ba oyo bazana niveau ya premier CO 2e CO ba oyo pe bazana premier 2e CO ba kokani te na ba oyo bazana humanité c'est-à-dire que makambo susu ba olakisa yo eza na niveau wana mais ce que Nzambe alingi koloba nini yo déjà na niveau oyo ozana par exemple ozana 6e primaire mais les Allemands ont tel sur makambo ils ont la humanité. Dans un peu cet exemple là pour tous en compréhension madame. Donc makambo ils ont la humanité mais les Allemands bani ko tel sur ngo mais yo komina no olekila na COT. Donc ozomona bolingo Nzambe ndenge ezali. Ba mystique o ezali caché na kati na mukanda na Nzambe na ko bondela bien aimé ils ont makambo belé. C'est-à-dire que Nzambe, comme ça, on a un niveau où comprendre bien, oh, Nzambe, maramni, oui, à utiliser pour na, yo sunga li botanai. Là, on y a une réponse, il y a il y a Jérémie 33:3. Donc, prière, et je comme on a une dimension moko, il y a ma casse, relation dans Nzambe, que va pousse à la sous ma casse. Yango bien aimé faut kobondela pour comme na niveau wana ifsengelo za moto mabondeli kaka alléluia. Alors wana na zonga imuke sima pona kolobaka muntu azali ko invoquer donc ozo ko invoquer Nzambe invoque-moi je te répondrai na ko zongisa biyano na mituna na biyano na mituna na yo. Donc c'est très important bien aimé tala makambo Nzambe azotalisa biso ya on tozonga ki tolobi ke ko supplier prier la ici ko supplier to pesi exemple ya ano ndenge azalaki kosala alaki chaque fois ko bondela Nzambe ti ayakopesa ye mwana Samuel bien aimé yo pe na kati na problème na yo ozana yango ozana likambo ko songoleza ko déranger bomwino ozo kokate bien aimé banda kaka ko bondela soko mone ko kanite opusi susumo muke opusi muke c'est-à-dire que soko sala ka jeune te bien aimé sala jeune Luka mokolo na semaine au salaka jeune na yo. Et vous allez attendre lundi, mardi, mercredi. Au poni mokolo na yo bien aimé. Au sali jeune na yo. Jeûne et prière. Dans la Bible, jeûne et prière bien aimé. Tant que vous gênez, c'est-à-dire que vous allez attendre, on a eu peur de la prière. Si vous avez par exemple, la minuit, à partir de 23h59, au mélange leur moroté, au lait leur moroté. Tant que vous avez minuit bas, yoana, ma bolo mona se. Au bondeli bien aimé. Tant au bondeli, obi koso kangi jeune, on peut signer ce pan Nzambe, obi kolo sunganga ina jeune, on a kosala ne kamo yona kuluka solution. Au bondeli. Ce qui est un problème là, yomoko au bondeli. Ce qui est un problème de mususu, genre au bondeli na ngope pour la solution, puisque il y a une sorte de prière ezali. La prière ezali. Na kolobango après. Donc au bondeli na likamo za na pour ça. Yo siko yo bien aimé ozotali la ndenge makambo ezokende
yeba ke à partir à 3 heures du matin il faut la moka susu po bondela ndenge na meko yebisa bino na video na salaki wana ke il faut moto ezalaka ntango nyonso na bomoi na yo na libota na yo moto ya priere fuzalaka donc okotika te obondelaki banda soki ntango molai ti après ezo te moto wana kelemba donc faut moins 3 heures du temps ndenge tobaka les points cardinaux les 4 points cardinaux obondeli na minuit na 3 heures du matin osali olamuki so obondeli bien aimé jo ata 10 minutes ata 30 minutes ndenge molimo santo akotambola na yo na 6 heures ya ntongo mpe obondeli lisusu ntango longo wana oke na 9 heures obondeli lisusu bien aimé okomi na 12 heures obondeli lisusu omona nzambe anosala ya minene kati na bomoi na yo bien aimé akotika yo te akozala na yo ntango nyonso akotika yo te. Donc tomoni mama Anne abandaki kosuplie nzambe asalaki ya minene kati na ye naokende na mbango mpe napesa so exemple mosusu na oyo lisolo ya juge na mama oyo ya veuve oyo mama azalaki na situation andokoluka situation na ye échange kasi juge wana bandaki kotungisa ye mingi juge wana donc alingai même pas koyoka makambo na ye me mama wana azalaki koinsiste ntango nyonso na kati na mabondeli na ye azobondela mpe ayaki kobimisa bilobi libondeli bien aimé obondeli me baréaction nango puisque makambo esalamaka na butu ntango yo ozobondela ye na butu wana mpo monguna mpe ayeba koprépare nyonso na butu me yo ntango oza kocontrecarre maloba makambo bamission ya monguna na ntongo barésultat nde yaka soki obondela ye te oyo nyonso monguna asalaki na butu yango nde akoya kokokisa ngo na ntongo. Alors maman wana c'est sûr abandaki kobondela butu mpe ye wana na ntongo azoya bayebisaki no fo olandaka ya juge wana donc na Luc 18 soki totangi na 1 ti na 8 nzambe aza malamu mwasi wana bien aimé veuve wana nayebi te problème nini azalaki nango mais bible etali solution yebiki azalaki na problème oyo yami monaki azalaki na raison aye kotala juge moto akokata makambo mais juge wana azalaki kotosa kutu makambo ya nzambe te makambo ya nzambe azalaki kolinga yango te azalaki kaka waya donc abengaki juge unique donc moto akaka likolo alingi kotosa azalaki mpenza kolanda makambo ya nzambe te mama wana chaque fois azalaki koyeba azokoya kobondela papa sisa na problème na ngai tala boye tala situation nazali yango kata likambo oyo puisque bien aimé baye kokata likambo wana juge abaki no moyen asala mpe mama azotungisa nga mingi tika nakataka likambo yango comme ça ayaka soki otungisa ngai te akataki yango epuis mama wana azalaki libere epuis kolo yesu masiya bien aimé alobi na biso kaka na nino wana alobi dongo soki likambo oyo deja bazokokata yango boye bongo akoya boyo yo mpe situation ezalaka na ndenge wana donc nzambe akokotika yo mpe te ya solo operdure na problème na yo bien aimé na situation oyo oza nango soki olandi mpenza mabondeli ndenge ezalaka ozolanda bajeune na yo eprier ça dépend ya situation oyo oza nango soki solution ndenge nalobi bien aimé ozozwa solution te mata lisusu sala jeune prier luka obondela priere ngo mpe nazoloba jeune yango nazoloba ntango osila koyeba kofungola bien aimé esengeli obondelaka avant olia quelque chose bondela nano na 18 heures non na ofungola par exemple na 18 heures ntango combien na 18 heures donc yo heure wana déjà avant 18 heures obandi obondela na yo ou bien 18 heures okoki obandi kobondela obondeli ntango osili obi kolo merci na oyo nyonso osili kosala kati na ngai merci na oyo ntango oza nango continue mpe na bandeko il faut kozangisa lobani baoyo mpe baza na kati na jeune priere oyo baza kocontinue kobondela bien aimé ezala koba na bango molimo santu koba na bango pesa bango sue ya kitoko mpo te bakoba nango mpo yo so obimi na yo yango omona solution ke ya bien aimé mosusu omona nzala ese ezwi ye donc jeune yango mpe asali eza peut-être mpo akitisaka poids ye alobi na kosala jeune priere entre temps omona nzala ezozwa ye donc azozela 18 heures ekoka mbango bien aimé mpo akobondela mpe te mbala mokulu oyo bandoli yao 18 heures ekoki non bien aimé soki osalaka bongo osala su bongo te ya omona makambo nango ifo nasala kuti jeune priere mais simbi te pourquoi c'est parce que ozorespecte mpe te makambo ndenge esengeli epuis awa na kobeta sete lisusu
bien aimé na ndeko oyo boza mibale bozosala prière soki ndeko wana par exemple boza esika bokozala te esika moko boza esika moko te soki omoni ke bosangani na mutu bosala prière ya intercession bozosala mpona koyeba kosunga bandeko boyebi tosala jeune prière ke yo baninga bakangi jeune na bango yo na kuzu oza kolia yebaki ozobebisa jeune oyo bandeko basali de soki okomi deya mutu moko yo oposa bomela mai te yo omeli mai deja yebaki osobimi deja oza sukuna te donc eza makambo fu toyeba yo so osomeli oyebi en tout cas nga namoni nabimi puisque naliaki mpo nakoki te nalie avant heure nasali donc faut osignale bandeko obimi comme ça nzambe ayebi te o wana baza peto bazocontinue puisque yo okomi déjà otaché déjà nini likambo bino bokangaki nakanisa toyose comprendre côté wana c'est très important bana nzambe alors toyaki na prière ke prière ezali kosupplier pe tomoni ndeko ana mama ya Samuel ndenge azali koinsister ti aye kozwa mwana na ye tomonaki Eli akutabi oza kolela nini mama abi mama papa nazolela te nazobondela nde nzambe wana mais ti Eli abi bo papa mama problème eza te nzambe azala na yo akokisa posa na yo abi yo pe continue kobondelaka mpo na ngai ozomona a comprendre que non mama oyo aza molende bien aimé yo pe ezala mama molende likambo eza kotungisa yo bien aimé mama likambo eza kotungisa yo kota mabondeli nzambe wana kosala papa likambo eza kotungisa yo wana kota mabondeli landa kaka esolo ba instruction ndenge bandeko baza koteya bandeko bazopesa ba révélation landa salela yango okomona na nzela na prière bien aimé okozwa solution pe oui bakobondela mpona yo mais yo moko soki obondeli eza encore mieux encore puisque bazopesa ba facette nyonso eloko ya biloko ndenge okolamba loso na madesu bayebisi yo déjà toyebi recette yango ndenge ezali il faut nasala boye oui c'est comme la prière avant na banda na kosala nini nasengi bolimbisi après wana kosala nini il faut natanga ta psaume 51 mpo maloba ta mosusu eza yanga na psaume 51 nabeti yango ata 3 fois oyebi ke non nazomona nao maloba nzambe mpe azokontinue kozala na ngai après nakosala nini nake na psaume 32 voilà na 32 eza sikoyo nzambe apesi nga accès esengo na moto oyo balobi esengo na moto oyo nzambe alimbisi masumu na ye bien aimé okomonaki ozokende malamu bien aimé nzambe akosala kati na bomoi na likambo eza koderange yo nde sikoyo oyeba kozongisa oyo ya bato oyo eza ya yo te bien aimé longolaka yango na nzela na yo kokangama na masumu wana te oyo eza koderange bomoi na yo oyo ezopesa yoka bafrère bien aimé ezala na mosika na yango okomonaki makambo ezala positif na bomoi na yo na libota na yo okokangwama na libota na yo bien aimé kozala distrait te na makambo mosusu omoni ke ezala yango makambo apambapamba kolanda yango te buzoba wana kokendaka pambapamba te na buzoba mosusu zala na nzela na yo ye nalobaki qu'il faut kozala tiède te donc ndenge eza wana zalaka chaud ou bien ozali froid ou bien oza ya nzambe ou bien oza na ya yo te c'est ça donc faut kotambola na ndenge instruction molimo santo azotalisa yo bien aimé na nzela kobondela komona ya minene donc tolobi prière oyo ya kosuplie wana tomoni exemple ya mama ya Samuel ane ndenge asalaki tomoni exemple ya mama oyo na kati na mokanda na Luc 18 tolobi 1 à 8 ndenge mama oyo ainsistaki mpona likambo na ye bien aimé yo mpe likambo na yo zala yango makasi zala yango molende insiste kotala babureau kende otala bato oyo esengeli bato ya administration wana oui toyebi ke toza na période ya covid-19 komata lettre bien aimé zwa lettre kokoma benga mwana na yo akomela yo zwa ta ndeko moko akomela yo tindela bango lettre après une semaine tinda liso lettre bien aimé bapesa yo mokanda na yo tinda insistaka oyo te bapesi nga rendez-vous ti babinga na zela oui babi nango zela puisque bango wana problème te moto azobela yo te moto oyo azalaka maladi akende kotala docteur eza bakara docteur aya kotala yo yo nde oza na makasi docteur akende kotala bamama oyo bazokoka te troisième génération troisième âge bakoya kotala bato wana bato baza ba 70 ans baage sepusani
mais yo ozana no lenge oza makasi kozela te bien aimé. Sala lettre kende na tongo zwa ba information kende kotala problème ya mwana na yo sala mobulu mwana azobela ka obela na sa boni zwa programme kutana basala nzambe yo mo kaka senga bango ba conseil na sala nini ba oyebisa qu'est-ce qu'il faut faire bondela bien aimé okomona ba solution oyo nzambe atie liboso na yo kolela pa pamba te nzambe aza nzambe na biso nzambe boboto nzambe bolingo kolesi masi abi natiki bino orphelin te natini bino molimo santo akoya akopesa bino ba instruction akolobela bino oyo esengeli toza bato akobanga lisusu te. Alléluia. Bien aimé, so totali na Romain 8 tokomi na Romain 8 35 eyelinga boye na mutu lisusu na okanisa passage bien aimé totanga yango totanga na lingala po to comprendre malamu na kobanda nango penza ti bwa ekozwa mwa tama en tout cas namoni eza très important. Totangi Romain 8 bien aimé tozwi 31 balobi bongo toloba lisusu nini soki nzambe alingi biso nani akoki kosala biso mabe. Bien aimé, nzambe soki alingi biso nani yango akoki kosala mabe, nani yango oyo akosala biso mabe, puisque na kati na bonzambe eloko moko te ekosala ke monguna ya kokota. Oui, akoya kokota bakokoka kokokisa objectif na ye te. Alléluia. Tolobi nzambe aboyaki te kopesa biso mwana na ye moko kasi akabaki ye mpo na biso nyonso. Tala promesse kitoko bien aimé, promesse ya balamu nzambe apesa biso animaki mwana ye moko kaka ya kokufa po te biso tozwa elonga bien aimé. Lokola asi apesi biso mwana na ye bolamu nini akopimela biso lisusu bien aimé. Asa apesa biso mwana na ye mwana akufa pe asekwa mpo na ntina na bomoi na biso ebongo nzambe asala soni nzambe ayebi ke no nasi napesi bino nyonso napesi yo oyo esengeli oyo nini kamata. Donc soki ozaka na besoin kotaka na mabondeli nzambe na besoin ya boyeboye nzambe ayebi bon problème eza te kende boyeboye sala boye okozwa eyano na kati ya motuna na yo. Yango nazo insiste nzambe asunga yo ndeko asunga yo apesa yo importance ya prière. Prière eza clé ya ba solution ya makao eza clé ya ba problème na loba oyo aussi okozala nango na kati na prière bien aimé okozwa solution oyo esengeli mpo na likambo eza kotungisa yo likambo ewumela kati na bomoi na yo bien aimé. Soki obondeli osali ba gene na yo bien aimé problème wana ekosila maladie eza kotungisa yo bien aimé. Cancer de foie, cancer de rein, cancer de nini zwa kombo nyonso kopesa zala na kondima te. Jean 14:14 elobi na biso soki tobondeli na kombo na Yesu Masiya elonga ezali. Na kontinue mbangu bien aimé po na moni ezopusana mbangu mais na sisa eloko oyo mpo na yango vraiment epesi ngai nzoto malili fo tosolola lisolo mbala mo passage oyo eyeli ngai Romain 8 bien aimé tobandi na 31 tokosuka ata na 36 mbangu alleluya. Nzambe azwa lokumu nzambe na lola nayebi te solo kolo kosala mpo na ndeko moko aza koyoka maloba oyo ngai nayebi te kosala nkolo na ngai nzambe na ngai moto akangami kati na difficulté oyo oza koyeba kopesa ye passage te nzambe na ngai oyo ya solo bongo nazali koyeba kopesa ya solo tante pote mwana na asila kolongwa kaka na mikakatano asili kozala yango papa na kombo na yo Yesu Masiya na nguya na yo Molimo Santo nayebi ke mwana na yo kolonga na mikakatano akolonga maladi wana oyo eza kodéranger bomoi na ye. Alléluia. Balobi nani akofunda bato oyo nzambe apona bien aimé ata moto moko te po nzambe asi akomisa bango bosembo bien aimé. Tosito koma bosembo na nzela na Yesu Masiya bien aimé bakokoka biso ata mokolo moko te. Nani akoki kokatela bango etumbu moto moko te akokata etumbu na problème na biso moto moko te. Soki o mabe tosala tosala tosenga bolimbisi
soki tosengi te tokosala te tosenga bolimisi mbangu-mbangu yango bien aimé yo ndeko oyo oza kati na mikakatano ebele makambo mosusu ezali poids na bomoi na yo eza plus que confession esali te sala ta confession na yo sala confession na yo moko zwa temps kota zwa ta 3 jours banda kobondela nzambe loba na ye mabe tala rétroviseur mabe oyo osala bien aimé bato oyo nini yo boma makambo oyo nini asali te osala makambo ya nkele oyo nzambe asepela na yango te bien aimé senga bolimbisi lukata mosali na nzambe moko oyo ozala sio na ye papa mama ndeko na ngai senga bolimbisi ekomi ntango ya kokonfese mabe na biso loba mabe na yo nzambe akoyoka mpe akokangola yo oh makambo mosusu eza kowumela puisque oza na salite nzambe akotalisa yo ezobeta yango kara yango luka osala volonté ya nzambe bien-aimé soki oza kokangama kaka na masumu wana ekopesa yo pasi Alléluia. Balobi nani akoki kokatela bango etumbu azali te puisque toza peto tokomi peto liboso na nzambe tolongoli na masumu na biso nyonso toyebisi oyo eza kotungisa bomoi na biso nzambe akomi na biso elongo tokomi kosaproche na ye lokola Jacques 4 ezotalisa biso Jacques 4 ezolobi na biso ke tosaproche na nzambe nzambe mpe akoyeba kosaproche na biso soki tokimi mosika na ye nzambe mpe akozala mosika na biso bien-aimé yo osaprochaka na nzambe okosaproche na nzambe ndenge nini soki na nzela ya mabondeli kaka te yango luka tant bien-aimé ozala mayele mpona koyeba kopusana chaque fois pembeni ya nkolo yesu masiya akangola yo azala no elongo oh alleluya alobi na biso nini awa lisusu awa nzambe nalola ata moto moko te oyo akoluka kopesa biso etumbu na likambo biso toyebi lisusu te po nyonso ya mabe si tolobela mpa nkolo na biso alobi mpo kristo yesu asi akufa mpe asekwa azali na esika elokumu epai ya nzambe mpe abondelaka ye mpo na biso yesu aza kobondela papa mpo na biso mpa asili kozala aza koloba papa bana na ngai simba baleki na ngai simba bango tambwisa bango lolenge esengeli mpo te bakwe na masumu te zala na bango batela bien-aimé toza na protection moko spirituelle okomona yango te me okotala kaka kolamuki na ntongo nzambe azwa lokumu okomona keno makambo na oyo ezokende mobulu nzambe azobongisa mpe banzela ezofungwama place ezalaki blocage bien-aimé efungwami puisque nzambe yesu masiya azokotela biso na bitumba na biso azokotela biso Alléluia. Ezala pasi to mawa monyokoli to nzala kokelela likama topeli wa bien-aimé eloko nini ekoki kokabola biso na bolingo ya Kristo. Alléluia. Bien-aimé eloko nini yango ekokabola biso na kolo Yesu masiya mikakatano eza koya na biso problème oyo eza na biso oyo nini bambonge oyo ezoya basituation oyo ya bamaladi oyo eza koya barévélation eza koya oui ba révélation za koya oui faut bongama yango faut bongama bien-aimé tozala bato akobanga te mais kasi tozala bato oyo totya eliki na kolo Yesu masiya atalisi biso yango na mokanda ya Romain 8 bien-aimé tozala makasi bambonge ekoya makelele ekoya oui ekokokisa matango mosusu alabi baoya ye bakosala bango eloko te baoya ye tokobatama na kati na carapace na ye bien-aimé toza oya nzambe toza ba oyo tokotosa maloba na ye toza ba oyo tokotambola na sanctification toza ba oyo tozokoyeba kotosa nzambe na maloba na ye bien-aimé soko olobi a tolobi a soko olobi b tolobi b bien-aimé yo ntango nzambe alobaka a est-ce que olobaka a voilà c'est ça le problème yango changer bomoi na yo bien-aimé tika nzela wana tika mabe wana oza kosala tika masumu wana oyo ya kuku oyo osalaka wana oyo nzambe azosepela yango te aza koreproche yo chaque fois bazokoyebisa yo me ozokoboya kotika ndeko na ngai tika tant eza susu malamu te tant ekomi ya koyeba kochange position kozwa position nzambe akosepela na yango alleluya balobi ezala pasi to mawa monyokoli to nzala kokelela likama to pe liwa bien-aimé eloko nini ekokimisa yo na nzela na yesu masiya mpo toza protege okima wapi okende wapi zala na yesu kangama na ye tala mama oyo tant ezalaki molaye abandaki komona makila ezoderange bomoi na ye mais
na fulu ya bato bien-aimé, na fulu ya bato azokoka kutu te mazosala makasi azokoluka nzela kozokota azokota bazokoempêcher mais azosala tout jusqu'à ce qu'elle était partie toucher la toge du Christ bien-aimé asimbi elamba na nkolo Yesu Masiya mpo te abika mpe abikaki bien-aimé yo mpe eloko nini ozokosenga eloko nini oza kozanga yo bien-aimé kende osimba tojo wana simba elamba na Kristo na kati na nzela mabondeli nzambe akokangola yo bien-aimé libota na yo mpe kokangwama eloko moko te ya mabe koyela yo babi nini nzala kolela likamo nini yango oyo ya grave ekoya bien-aimé tozali protégé par le sang de Jésus-Christ makila na Yesu eza na biso problème ekoya situation ekoya wi toyebi ekoya mais tozala na kondima wana Nzambe wana kotika biso te eza kaka foi na yo bien-aimé oyo kosala te makambo oyo ekokisama na bomoi na yo eloko mosusu te zala moto mabonde liloba Nzambe nga na kolanda maloba na yo mpe makambo ya Nzambe eza ti kotaka okomona yango so ozomona yango te oreklame kolo na komona nanga rien mais toyeba te Nzambe azalaka na raison soki ozomona rien cela veut dire que il y a un problème côté ya famille na yo côté yomo peut-être makamba contrat alliance au sala quelque part na ba place aux kende Nzambe a sepela nango te donc Molimo Santo ko sosolisa yo te tala likambo boy tala boy yango simba te mais Nzambe azara toujours na raison akopesa ba directif o esengeli alléluia bien-aimé yo kama lo bana Nzambe pe yo ko kama ma pote Nzambe ayebiso biso te na bolingo na ye tokozala kaka balongi alléluia Josué 1:8 na répétera yango chaque fois passage wana na linga yango mingi balabi tokozala balongi kaka soki toza koutiliser maloba oyo ya Nzambe la parole de Dieu bien-aimé sozo kotyango en exécution tokomona te ya solo mabe moko ate ye ndenge nini ata bambonge yango ye mopepe yango ye balobi ke oyo bakobengana biso nkati na mboka oyo balobi oyo bakosala soki nini balobi ke oyo no Nzambe aza koyeba kobebisa Nzambe akokwesa soki France soki mboka nini soki Europe soki partout bien-aimé tokangama kaka na Yesu Masiya tokangama na ye nde molongi ye nde makasi na biso tokokima wapi bien-aimé okende wapi zela instruction Nzambe akoloba na yo qu'est-ce qu'il faut faire kozala mutabi yoka te bien-aimé kokende te kaka puisque oyo akei kokima te puisque oyo alinga kima bien-aimé izalaka na écoute ya Molimo Santo Molimo Santo koloba na yo qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a un danger yango zo tel biso na Romain 8 abina biso eloko moko te kokomela bino eloko moko te ya mabe puisque toza protégé soki likambo esengeli tosala pona biso ezala bolamu akoyebisa biso Molimo Santo akolobela biso bien-aimé alléluia yango na ngai to partager likambo oyo kasi balobi na biso na 37 bien-aimé kasi na makambo wana nyonso tozali kolonga penza na nguya ya Nzambe oyo alingaka biso pamba te na 38 pamba te na yebi malamu penza ete ata eloko moko te ekoki kokabola biso na bolingo na nkolo Yesu Masiya ezala liwa to bomoi ezala baanjelu to milimo ya mabe ezala makambo ya lelo to oyo ekoya alléluia bien-aimé eloko moko te ekoki kokimisa biso nkolo Yesu Masiya tokokangama na ye bien que situation eza mobulu mpo toza kotya elika epai na ye balabi mawa na moto aza komipesa epai na moto bien-aimé tokeba tozala mayele tolandaka makambo Nzambe aza kotalisa biso ntango aza komona biso likambo tozalaka prudent alléluia yango bien-aimé yo ndeko yoki ngai ozala mayele zala mayele Nzambe na oyo aza kopesa biso kati na bomoi na biso yango nazongi kati na oyo esili kozala kotalisa susu prière soki eza nini tolobi eza na prière ya intercession prière intercession bien-aimé eza prière oyo
bato mibale misato mine basangani mpona baza kobondela mpona ndeko songolo baza kointercede mpona likambo na yo bien-aimé eza mpe losambo oyo esungaka tobengi yango mpe prière bien-aimé to losambo bato mibale misato basangani na likambo moko baza kobondela mpona bamalade mpona basituation difficile par exemple oyo toza na yango oyo situation ezopesa bien te na mboka bien-aimé yango foto kointercede na problème oyo nyonso tosi kozala yango nabaki 3 sortes de prières toza na prière oyo tokobenga prière ya intercession ndenge nalobi koyeba kosunga bandeko mosusu oyo baza maladi oyo baza kobondela te yango tokoyeba kobondela mpona bango babengi yango prière ya intercession toza mpe na prière oyo tokobenga prière ya gratitude bien-aimé prière oyo eza kosunga biso na nyonso oyo toyeba kosala to ngolo na nzambe ezala kati na biso na bolingo na nzambe tozala koyeba kopusana ntango nyonso po te likambo ya mabe bien-aimé eyela biso te nzambe atalisa biso lolenge nini tokotambola kati na se na moi oyo po te soki ye asali bongo te eloko moko tokokoka kosala eza te yango bien-aimé nga na kotalisa yo kozala motu na kobanga te na situation nyonso oyo eza koyela biso zala molende bien-aimé zala molende kangama na Yesu Masiya nzambe na biso aza tellement malamu mpe akotika biso te toluka s'approcher plus na Seigneur ndenge Jacques 4:8 etalisi biso s'approcher na nzambe mpe nzambe wana akosapprocher na biso tozala bato ya kobanga te nzambe akosapprocher na biso ndenge nini Kristo akosapprocher na biso ndenge nini soki totiki masumu totiki mabe wana nzambe akozala na biso ye aza peto alingi bango bakoya pembeni na ye bazala mpe peto tika mabe bien-aimé tika masumu tika makambo oyo bagroupe oyo osili kozala yango ezokosunga yo te tika yango sala makasi kotaka mabondeli okomona ekozala léger ekozala facilité moko boyela yo obandi yapi te nga banda lelo natiki na nga likambo oyo nga banda lelo nalingi kosala boye te oboyi no makambo wana omona ke nzambe na lola akosunga yo bien-aimé akozala molende na nyonso oyo oza kosala po akokisa posala Alléluia. Bien-aimé, yango na suki po epusani mingi. Tokotala so nzambe asungi lisusu. To continuer na introduction yo, mais sinon tokoshite tokokende na biso mbala moko na ba mystère oyo eza caché na kati na mabondeli. Nakosepela Molimo Santo afungola lisusu mpona kotalisa yo ndeko problème oyo tosili kozala yango. Yeba ke ya solo prière ndenge tolobi ezali communication oyo oza na yango bien-aimé na nzambe na yo oyo ozokosala oyo oza koloba epa na nzambe nzambe azopesa biyano tomeki kotala plus oyo ezalaki makasi totali na Jérémie 33:3 bien-aimé tolobi ke nzambe soki tokoinvoke ye apesaka biso yano apesaka biso soki apesi yano te mbala moko peut-être mwa temps ezozanga bilikambo ezozanga mpo ozwa yano na likambo wana mais nzambe apesaka yano Molimo Santo ko solution pourquoi yano ezala te mais ntango babi azokopesa yano e azokoloba na yo makambo ya kitoko ya minene oyo ekoya na bomoi na yo na libota na yo na entourage na yo na bato oyo ya solo boza na bango elongo nzambe akotalisa yo nini kati na nzela losambo makambo nini ekokomela yo et puis ake encore plus musika koloba te makambo ezali secret oyo eza mpenza secret oyo peut-être bato bayebi te ngai nazo comprendre on est Molimo Santo azotalisa ngai pe na ndenge makambo oyo oyebi te napesa exemple ya mwana oyo aza na premier oyo aza na primaire mais nzambe azokotalisa makambo ya humanité c'est-à-dire que nzambe epai na yo eza normalement secret puisque bato oyo mosusu wana bayebi yango mpenza te tout comme ekozala makambo mosusu oyo yo ozotia kutu ide te donc ozondima okomona kutu te donc secret par rapport ya niveau makambo na yo puisque loko moko oyo nzambe oyo asala kati na mokili awa oyo biso toyebi te ezali te mais nzambe ntango akenda na mutu na niveau azokotalisa oyo niveau ya likambo oyo oza na yango na problème oyo ndenge oyo ozokenda yango akotalisa likambo moko oyo moki ezolekela yo mais nzambe alefungoli yo abiki no tala solution eza na likambo oyo yango oyo na ndeko mosusu wana mpe akolakisa yeke no na bomoi na ye ekomi lokola sekele puisque ayebi te nzambe afungoli yango tala boyeboye solution na yo eza boye Alléluia
bien aimé yango moni ko prier eza malamu ko prier eza très très important nzambe asala biso ngolu wana tozwa temps ya koyeba ko développer lisusu makambo po tosolola makambo ya bamystère oyo ezali caché nzela na prière donc mystère mpe na puissance oyo ezalaka na mabondeli puisque mabondeli ezalaka très puissant bien aimé soki oyebi korespecte makambo ya nzambe ndenge ezali nakanisa na bamotivation na video moko nasali to na audio moko nasali sur motivation na prière bien aimé okomona ndenge soki oza korespecte makambo na nzambe ndenge prière esalaka alleluya yango natiki yo bien aimé kimia na mabota na bino ndeko oyo yo oza komitungisama kimia na yesu ezala na yo kende kaka na losambo solution nde ezali wana napamboli nzambe oyo oyo asungi na nyonso na kombo na bino basantu aboli papa mwana mpe mosingo moli santo amen.